Poi nous allons bon beaucoup. Camarade, le comme Tombo. Qu'est-ce que vous savez ça vous pas Você vai estar lá, camarade. Bon madame, parce que là vous allez dire. Que canal tranquille. Ah, yo les partis. Les partis, Demba. Sara, nengo usekarawana. Uyebi sepri saranga. Usekarange sepri saranga. So você como lá ngampale. Gentil continue na mutempo. Ozo rêver oh. Ozo beso. Usekarange sepri saranga na kendo. Sara kandi nengo zakuloba chikochi. Nengo zakuloba na zomuna mutima. Eza kunyangu mukazambi. Ah, silo. Naza kuloba o. Yo mo kam tozo loba. Yo zolo. Zera, tu sala diemba, naza ba mo loba. Oh, malembi yo kanda. Yo na mo tu so lo, yo lulanga. Tengala lula. Na sepira kande na yo. Lipati. Na za mama yakina ba mama sanga mo na pesa yo Mira andishi. Zi na uyela. Zi ya bien. Lipati. 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 Talazi. Zela. Pourquoi il y avait là? Yo ba le kiyo mo mbalo yo. Toc. Bonjour. Bonjour papa. Maman. Où y a du papaya? Maman. Bonjour. Papa go. Pesa ngabe? Yo tu ba ko pe ngala ndako. Ye mu zani ngiremba. Yo ya lulila ngala kelewa. Alula na ngene. O ko lo banange sepeni saka ngala makambe. Ubela sala mbele ngala ko zwa. Ngatu kwa ni mambo. Katika nafanya. Na utina ba piyo na zira mo jibe no wala. Oye? Baba bumela na bino. Sala na ngolo kote da kakavela moko. Isana ngolo kote. Isamba la moko.
Oui, puis surtout, ça a un problème à courant. Tout ça, on a dit qu'il est courant. Parce que ça, il y a 2 mois. Pour les oeillati. Donc, si comme maman, tu as mis un dac, il y a son bac à sécurité, il y a des candidats à bière. Vous voyez, il y a un frigo à pétrole. À son petit groupe. À un groupe. Ah, on est dans la liste. Ah, il y a Kakatika. Na moni lokola epilepsie wana ezozonga mikolo. Ah, bela epilepsie? Epilepsie ezali kosala ye abona yaki la piyelo. Bosali bilolo? Sikoyo azalaka ntango mosusu makambo eza bien, ntango mosusu makambo eza malonga te. Banda ntongo mwasi ya moni ezali pati. Babala na kati. Pati bakoka makambo ndenge wana. Monsieur, ça va? Ah, ça va bien. Alors la vie? Ah, ça va. Tiens. Comment? Ça c'est une nouveauté? Oui. Prends la bière ici. Tokombala moko bongo sikoyo ya balili yango wana basala nini? Bon, on a bien dit yo ndenge tosolaki la fois passée. D'abord il y a beaucoup de maman bo solo là. C'est une expérience de vie na biso ndenge biso tokoli ndenge totamboli. Moi je fais 15 à Bandundu. 5 ans dans le bas Congo, Nazongi Kinshasa, Nekesu Bandundu, après Nazongi Lisusu. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'expérience. Namakamo Nzambe, namakamo ya vie, vraiment, j'ai une expérience mingi. Là, na yebise ko ya bo solo bena mama, maza ba mama. Et puis c'est bien ndenge ni biso vivaki jusqu'à présent. Bon alors, bon après-midi. Ah, merci, merci. Moi je suis en train de ranger ma frère derrière là-bas. Maman, ça va? Bien, papa. Moi, je ne peux que vous remercier pour avoir pensé à organiser des séances d'encadrement. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Soko yoka ote ya kokina place wana te wo boye kolanda te nyonso wana lobama ka pepo na biso site okoma na suka bo mama pastel mtu akotonga yekuna lataka bien te mama pastel alinga ka batu ta yina ka batu nyonso wana kanga matoji zuwa kutu kamata ka katia pembeni parce que wana moyente soko meika kubanda zuwa wana yo na musala mubaye na yo obebisi yango koyamba batu ya ndenge na ndenge lokola nga siko mikolo nafanya na bashege te baya kutikela nga bashege awo nayambi bango ka ndenge wana makambo baosuba boyi Christian, nazotuna yo uzokoloba te. Problème nini chaque fois na mama na yo awa, hein? Oui, très bien, ndenge na yebisaka yo que zala quand même la manière, même si comme on dit que aux ana déception, mais comment ça n'a tendé tant to zala kana armée. Oui, mais ndenge pas on peut ça dans respect de si kanyo surtout, yebi quand même. C'est pas parce que maintenant on comme boyer, yo maintenant on linga susu, o kitisa na batna zera so ba moninga batolo ex. Nana zaka ka colonel attaque na zaka so na musala te. Alors pesa nga quand même kilo, Christian. Hein? Papa moi on peut sous kilo, mais moi si on est d'aller on peut sous kilo te. Moi si on est simbaraté. La habité so écoute de l'euro tila yo ata. Te, ba terme wana nde yango na so linga te. Hein? Ba terme ko lokota te. Yo sana mwana keo yebi na mute ngana kana vite que na koya ko so moi si mususu boy. Oui, mais circonstance ça là qui na ko so moi si. Mais il y a jolo qui sa famille no soni. La biso soni sur l'accession ça qui moi ça là. Avant na ba tuté. Ça va, ya on a joli. Oui, même na église écoute. Tala nanu. Oh, viens. Bon, ça va? Voilà. Oh, ma vie. Doyen, c'est aimé. Ah, viens, c'est aimé. Santé. Merci. Ok. Ah. Tu y es, hein? Oui, mon il a dit qu'il y a une décision.
Les autres, tambola. Voilà, non, mais c'est la seule qui déjà n'avait. Il faut voir ça là, tout boya parce que l'heure de Kominango est sous l'air, il y a pour législater. De quoi qu'il législateur, parce que tout faut de ça là, maman, beauté. On dit que l'église doye, église oyo, nandenge kaka ponga na zalaka nanga motu pété. Sur la monnaie semaine, on a comme vision. Nanzela na telemi uzumuna net nazumuna batu mais nazumuna biloko mususu na robino onction comme makasi trop à tout lande la yango makasi. Alors pour makamunyoso esale ba malamu to ngai na soit possibilité ya pour ça la oyo ndenge nzamba zo pesa ke ba inspiration il faut na comme titulaire. Dès qu'il a commis titulaire le faut du mona nzonzambi fiti soba. Il faut que soba maman va pour donc ok. Alors doyen ndima mkongeina. Donc mon frère soki makambo bongi non ba kolobela bomona mokili mobimba bakolobe parce que nga azana ndenge na ngai ya komemela bato et puis ba na kozwa badon tout ça pour s'organiser ça te non si qu'on a ça déjà na adresse ya poto muni ndele bazosela nga azala confirmer to kanga ma photo esika mu ba filmer yango esika otango nga nazo koma titulaire to tindela bango vie to yokana ti hein vraiment tala atali moko mais tout justement avant là quand tu comprendre que ça va ils allaient comprendre tout le monde est d'accord yo benza on dirige l'église attends mon vieux yo vous allez déjà aux armées on lembi vieux on lembi quel balou ba place bango ba sala na bango vient dans la zone bango ba oyena diamant ba yena biloko belé ndaba nzambe bongi to bongo isi moi et propose na biso yo zo nzonzambe petit toma et ko toma na nini vieux donc yo siko na sumona que doyen problème ça boy elle kama doyen te vieux doyen na tête ça yo viens ici à coupe la scène de ça yo mais de boulou c'est là boulou ma sou yango you can say on take la biso lisha take la boulou ba ça a oyena diamant to bongo ya très benga oyebisaka ngaye nkongo wina ndonzani fe ditomba ozo komi mukolo ena se de sabi te ye mamba betu bekute ke vie soboy nandai nandoya te ana fait non ezo okosu ko mukolo komi no il faut tika ulingo yo uko pia to bakana ah vie tika ngai oh mon frère mais ce n'est pas possible il yaka mais yaka mon frère ce n'est pas possible ozo ko mubange vie ki mubange na yo ko sina suye alors qui vous fait ozo comme bangue ndengo sana donc na so disaso ki nyonso pour que mon dima na sa mo bangue te ozo comme bangue o c'est Christ alors papa yo so comme bangue boko pesa tout kilote ngana nali pongi masumo otele ba petit sabwe bakanga ba déranger na ko c'était sur na ko chérie problème ou les alliés non chérie tala chérie excusez vous avez un problème au quai ça la calme même que vous se reposez doit excuser à se reposer pour aller dans la makele mingi tala madame problème ça toujours bon ça makambo ya venir olingi papa moi makasi bona na ko c'était tout au tena makele là doyen mais bon diko papa mais je yambila mama ulandi ko yandi tawo ka futi mona mulunza ina ndire lawu ndire donc muna kaka oh alors qui a dit masumu na otu na yo ozala fonte na bazai boni boyiko tozala bazai ya papa kenda kikomani bima so kikongo qui a dit qui bene bima papa qui non doyen ça me fait masumu mustaka na mingi sona papa yo vraiment chérie tena kanga tenga na lipongi fo
awa bopakoli bozo ba dessin elongi mobimba sala noki ngai nakenda koya koteka fufu na ngai Mireille yaka ya kitambale kitambala tokina luta obekende na bona okoma lili funa zwa jaketa epa mama akuka foto kina kitambala ngolukila ngoni pesa onka bachangu bino pesa nde bomona ngaba mona ngande so kende pa ya famille ya tata na bango abenga kibiso mama pelo baka vérité famille akapa te noko yoka ame makabino ipaya ya ba semekite te tozokende kuna te papa usabole ukubuya pwana yo yebi tata na bino makambo basala ndi kuna gaya mwasi kasi ona zo yebiso te noko bon oke kusala nini kuna papa pasteur oyo ya belombe nde abengisaki nga na mama tosolola mpo na likambo yanga na elombe ndenge toumeli omoi nde tokosala libala na biso yanga abengisa nga tolinga tokei na mama mama tokei kasi likambo ya pasteur na elombe eza kosila te nanu butiki yango te na lubitelema wana nazonga nanu awa nokuto na retere te yo kusalaka na nga maseki te eza te soki oye munene na kukusimba yo te Jean-Pierre ayaki koluka yo camarade no Jean-Pierre nani oyo awutaki ngulu oyo azalaka na putu ayaki asuki aza na koli na yo okende kozwa iza wapi oleka kuna epai na ye na pokwa mama tokete zunga nanu awa tikana mukubale na lubi yaya mama landaka nga na kei uza kukenda likambo ya pasteur na lubi toujours général bino bulingi général te bulingi ube pasteur na elombe motema bato bakomi kosambela leki nanga kitisa motema nga na kitisa motema na pete na mutima na pasteur tokupona nini pete mutima pasteur banga nzambi asa nzambi nani apisaka grade nzambi te grade utaka na nani sava bukenda balisa bana na ndenge ulingi sala bakenda mabala bala banda kulamba soku biloko ibanda kukuka mungwa bukulukila ngatimba na nzusi yo wani Mireille alitambola pando yabi osinga te kitofanda te kakulumba Mireille tika bangu bakenda mama tika bangu bakenda yonde omoni ndenge nazwa ilungi na yo tujwani biso mibali bilungi iza lukula po mama buti biso aza na ilungi na yo yango wana okilaka ngai yokila ngai vanda wa ndengi uzali wana ndengi uza wana basala lolendo na bapasteur na bango yo kuzwa général kuzala mwasi na général tuvwandi unyibi mpasi na bagénéraux bavwandi na podium bato basoda baza kutambula bulu basi abafunzi baza kupepa mishwara okubala général po na pete ngai nokuna yo nazwa bumengo uyoki paso kuba pesi yo obali général bakupesa ngai tangu mususu na banda kufuta basoda shukuna za kufuta basoda ebe izunguruki tubiki général wana kolukila ngata bana ba mama leki ngai général te Mireille soku yo ulubibo yusianzeli lubana ngai mutema pe ilungwe ipana yo ukubala général ulingi momengu te nga ulingi te ngana koma komanda etalio wana général nga na ulingele kutu nini azana nini azana nini mituka ibelebele bakupesa biso ba Mercedes général oza kutona azana nini pasteur ulingi bala pasteur siko yo moko ota no age na ngai te age na nga na général vraiment ozotala ngo usala iloko te age lukula uza mwana muke uza lukula mwana ya ilengi bakuwila yo mukunzi uzala na yo pusa nga lingi na ngai ulingi te na lingi na ngai makambo utitem na yo utitem antema kena kusala biloko noki ulambi loko mokute ngana yebisa ngo pa mama yebisa mama na yo akusala ngai loko te ngande na sukisiri bumu ya ba mama na yo bukulando ngana lubi uyoki sokubuza kutia tembe na nga ukebu Bilolo pasteur pasteur boati boyo usala wate na tangu na longoli yango mwana oyo dipati muntu azalaka soko longoli biloko ale yempa ye asali lisusu na ndenge bengela ngai peli pati yango papa pasteur aza na mwa likambo moko ya kotona po lobi tozalaki na mwa kuku discussion na mama oyo mama nkenge
alobi na ngai boye ngana lobi tozalaki kotanga na bible na leki te kosolola kaka po tuyeba kokabula sikoyo ngana tutangi sika wana iloko epesaki biso mwa kokesane bon madia mama na yesu ye mpe anzelo ayaki kulobela ye ntango anzelo alobi na ye ye madia alobi na anzelo ekosalama ndenge nini ngai muntu nabuta te ale nayebi mobandi te nzambi alobi elimu sanze kuya ale zakari lisusu na bible kaka wana ye mpe akutanaki na nzelo alobi ekusalama ndenge nini ngai muntu nasina komikoko ale nzambi apesi zakali itumba sikoyo biso wana tukomi kutuna ye nzambi yango donc adingaki madi adingaki zakadi te ndenge nini nzambi alingaka bato nyonso daluka azalaki ba zakari doute nzambi kana kopesa omwana me azali kodute piniri Marie n'a pas douté, elle a oublié ça la mandenge mukalono. Po itamusaki biso mutu tumituni ça benga ni pati merci pasteur en tout cas na wibi sama mama nke yo koma diacre Papa. Oui papa. Legi yo balere msuna mona kadokola kama Elfredar mkubuye. C'est quoi ça? Teni ya boy. La fille d'un pasteur na teni ya boy. Et puis que les gens disent mabatu na kati ndako kwao. Teni ya boy sina pekisa yo teni yo kola takate. Papa, vous l'avez à la mode. La dernière fois à la mode mais ce n'est pas ici. La pekisa ba teni ya boy. Ce n'est pas normal. Aga mwana pasteur tala ba teni la taka na église tu na ndako na ce n'est pas normal ça. Baba, parce que ce ba la tala ngwana bo ce c'est ça va. Keni ko longolango. Keni ko longolango, mets-toi debout. Keni ko longolango. Na longola. Longola teni ko linga moto. Vous avez bilamé belé qu'on a pour lingo comme les locaux. On s'en va ce que ça va là longola. Tant ce que ça boya musala na yo zone ko tiko remplacer mutu surtout za bilamé ndeni. Kende ko longolango, tika ko ça explique ça pampa. Quoi ça? Papa pasteur. Moi no you. Le voisin. Tangu nakabula kimasango. Ale yesi koyo. Lokula nasalaki na mama mususu wana zalaki na bana mibadi na bakisilaki ye ngungulu wana ya masango banikisa. Ale ye lokula na chaki basako mibade pa iskolo baki bongo. Oya zadi ye mukosa ko mibadi. Oyi bazadi mwa mingi na changungula ye ikomi le dikambo. Soki naza kuleka na nzela abana kufeinga ngaye bilolo wana muntu musala akukufa dayera zana bande kute kuseka ngabisika nyoso ngana sadi lo kumukute pasteur ngaba besenga rapport réparé yo somoni ke bande kona yo ba camarade na yo ale otie biloko ebele oyebiete tenda ngai te pasteur makamwana na yibi yango te na kusali la mondenge ni voyez un peu tala sikinani ngana sala kabuite banani Bon papa. Oh, comment dit? Mbote papa pasteur. C'est où? Madame papa. Bamuka bandibi. Ndeni. Madame papa pasteur. Botambo madame. Botambo madame papa. Papa pasteur na kena ngai. Awatinda bisa na sambu yo. Toto na sambu. Mwenge bimisami na bule. Tuzungisi suma sanjo linkemo na mboka na yo. Nengo sangisi biso elo wana pasteur na biso. Tikate makola na biso ndenge kota epambola ndako epesa nyonso yo esangi na kati na ndako bongo kolo tango nyonso tokozala kokomisa te na kombo na yesu mokonzi mpo obikisa na biso amen. Mama boni mama mama azali abiyebuke kolebele sese te alandi bango nde papa ayaki kuna na ndako abike tozoya awe pana yo obengisaki bango abitenga pena mwana papa pasteur kala lakini utale kwani nzoto za mara musiko bine pe mara toza mara papa Papa pasteur toza na ilombe aso ya ba osola na muninga nemo mikamute ayo kuta bisika te bani masolo na biso na mo problem te ngana bengisa ki bino ngabite bayana ndupeto solo la moni ba responsabilité mineno ilombe azui
teli ba responsabilité minene solo papa kokengela ka ba mpate ya nzambe ezali sekite nga nasali 37 yo mokoyebi papa nabandaki na l'âge ya 25 yo mpaka na biso mpaka lingomba papa réputation na yo epai nyonso eyebani mpaka papa yo oza tata na biso yo oza tata na biso yo mama tanke mokolo yo moto wankadre ebi oui entre c'est vrai. Ça va bien. Ça va. En tout cas, mes excuses. Na retard. Légèrement en retard, ce n'est pas. Bon, Abima qui a été, je me suis dit, bon, on a comme même Sougaye à rejoindre le soir. Tu vas aller sur la gana, tu vas aller sur Sikoyo. Tu vas aller sur Kibino, Moni, Papa Elombe. Passer la mission à évangéliste comme pasteur. C'est une machine à bisogno. Ce n'est pas représentant le bac. Moi, na vraiment. Il y a quelqu'un qui a besoin de place. Alors, on a bien essayé de faire un peu solo là. On a une responsabilité à miner. On a une ngomba. Il y a des jeunes. C'est pas qu'on a besoin de sungaye. On a une retraite bien sûr, mais on a une sur place. On a le conseiller. Ce que le problème est ali, tu vas nous coûter de temps en temps. Mais depuis côté famille, il faut qu'on encadrer. On a des jeunes. Omoni makambo yake belebele na kati ya lingomba na kati ya famille il faut koyeba keye aza responsable. C'est un ministre de Dieu. Donc il faut sunga kaye mama ko sunga kaye na ba conseil aza na ngombe somingi. Ampe ko pour zabe musika na yete ngaba za musika na yete. De temps à faire la gana na yo buma na yo ebimina kati ya paroisse na yo papa nani azo koloba te pa nyonso réputation na yo papa baza koloba mosala yo sali otongi banda kwa nzambe otongi bitelo papa te mosala wana esengeli kaka na bato oyo ya motema mo je souhaiterais qu'il y ait à ça la plus que biso to sali ils ont mis le double ou même le triple c'est mon souhait moi j'ai un honneur na biso papa représenter pa yaki awa to sola que mingi vraiment le vraiment ce garçon là je ne sais pas bonjour Bonjour. lipate akoli kama mwana toza komema moke mwita ndenge akoli bato baumelaka te on a bien samito solo là mama mpe abimaki moke yango nazalaki na yango wana totala ye totika ye te to encadre mama mpe kotika ye te faut koencadre ye de temps en temps kotiaka makambo ebelebele na motu te eza na makambo ebele oyo ali kokamba ye bampate ya nzambe donc c'est bitumba papa bitumba tozalaka kaka biso nga mpe lokola bandaka nkenza kufa yo moko yebi natikalaka boye na bokoli bana sikoyo mwana ya mobali moko nga nasana kaka ye moko ndenge azali wana ye moko papa na ngai ye moko bokilo na ngai ye moko mwana liboso papa kaka mama mike kokota webima ngabi papa kokitsaka motema libala ezalaka kaka boye libala ezalaka kokitisa motema kozala motema libanga ta mosu papa omona siliki ndakokende kaka papa kitisa motema libala ezalaka kaka boye kaka nde yango wana tozobona je crois que dans 3 mois il faut voyager parce que dans la conférence muka communauté na mission na poto la direction générale je crois que vous arrêtez il n'a que représenter biso nzambe azolo sasa na makasi okoma kuna bango ba jeune bango bakende kuna ko bana komba communauté na biso na kati ya Kongo na biso awa osoka papa aso voyager dans 3 mois ya mwana mobile lete wana komi kanda na basali invitation kala yaka depuis kala que faut vous préparer dans 4-3 mois bon ça tombe bien le la payer ça comme wana yeka mtu kukende kama mtu msusa zalite kwa représenter le bon no problème il y a hier ça kuna c'est déjà un élément valable il n'y a pas de problème ye pensa papa omoni ntango nalobi kaka ndenge babaka basali na nga na mabele atalinga miso babongo na kosi est-ce que vous allez comme vous le voyez je ne sais pas Bon, nga nazo konia ko remercier bino beaucoup plus moi pasteur sungaka mosi nanga mingi na encadré mingi nga loko naza na boko na yo na ba collège des anciens quelquefois aussi na représentant légal na konia ko remercier bino pe kosenga toujours bozala na ngai et le
Thomas Sese moto ezali ya ngai kasi kitunga ezali kwa moto ezali ya ngai te ezali ya biso nyonso ezali ya bino bato bobandaki nango nga nazomema kitunga ngo sino kitsango pe alo bosunga ngai pasteur. Vraiment je me remets encore une fois à votre sagesse, à votre expérience pour namema bon pour cette grande tâche qui vient de m'être confiée. Je sais que par la grâce de Dieu, l'assistance d'Abino et aussi de temps en temps, ceux qui ont dévié, ont déraillé, continuez à me considérer comme votre enfant, comme votre fils, et remettez-moi, punissez-moi s'il le faut. Vraiment, Nalingite Bukonzi et les Kangai, ça vraiment je me remets à vous. Continuez à me considérer comme votre fils et ne vous empêchez pas un seul instant de me conseiller ou de me remettre sur la juste voie chaque fois que Nagomega Botenga Omke. Donc, la théologie, c'est ça. Ah bon, vous avez la donc après, nous, il y a des promotions qui n'ont... Toujours dans notre église. Nga papa pasteur na sepela ki alite oteaka biso na mbalo elekaki abike combattre le bon combat esengeli ke muto yaza kobunda bitumba abunda pote ya gagner zandenge moko bato basaka course akosala course pote ya rapporter victoire neti ndenge uzakoloba na mwana na yo oyo nde toyebi te nzambe ye moko nde mutaponelaki nga mwana na nga oyo ya mobali po aya kolongola ngai mawa ya papa na bango pote en tout cas papa nayebi te nazali kokumisa te parce que azali awa ti na miso na bato nyonso nga nakumisaka te na solo mpenza ngai nzambe apesi ngai nini yango ngana yebisaki tosola biso nga bi problème nyonso numéro de téléphone à biso yebi yango Jérémie 33.3. Il faut que moi je te réponde. Je te montrerai des choses cachées. Au monde était c'est impossible, qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a pas un zame toujours solution les amis. Papa bobenda na bato ya mwana na bino omoni ke soki mobali akomi parce que toujours bana famille mara moka yango nate na lobi mabete ba ye lokwa mobali akomi pasteur ye pe akomi mama pasteur c'est-à-dire mokumba ya mobali na ye pe sengeli amemango mama na lobi na mabete ko silikate omoni papa soki na lobi omoni kaka kanisi na lobi mabene ngana lobi mabene papa mongo ngata ngona koma ki veve nani aza kosolenga kasi ye aza tata na yebi ya iba responsabilité na ya bosanité Bilolo papa pasteur t'as si courage qui qu'on a cherché un peu de limonade là ça pasteur a tika la bombe principalement pasteur les gens na pays ni convention bon il faut les na c'est qui c'est papa pasteur tu kende na biso na sina bom sini bangu mesa na banda et en Espagne Espagne oui ya tu kende na biso bazoya vous en Schengen na ça peut-être dans une chance à sillonner quelques pays. Voilà, certainement il y aura des invitations pour collègues pasteurs qui sont là-bas. Je ne manquerai pas 4 ou 3 invitations dans d'autres pays. Tu peux arriver à Dublin. À Dublin, j'ai une famille. Ah bon? Oui, il y a Didier Lomanga qui est là, à Dublin. Qui est un cousin. Moi, na papa na bino lisusu aza kakenza mwanambo. Oh, pasteur. Pasteur Kakenza. Hier, en tout cas, son ganga mingi de temps en temps. Ça se trouve il me dit, jeune pasteur, c'est dur le combat, mais il faut persévérer. La foi abonnade. Bon, pasteur, je crois que la table est servie là-bas. Vous pouvez prendre un verre de limonade. Je vous talonne. Merci. Papa, c'est ça, maman, ce cas. Écoute, tu solo, la maman, tu es au côté. Écoutez, le gars, il banda. Lipati. Papa. Ah, voilà maintenant. Tu es très bien habillé. Oui, moi, on a passé là d'accord. Oui, bien. Si vous pouvez me prendre là, ah, papa, où est là-bas au Québec, à l'église, t'es? Où là, t'as quand même moi, parce que comme dans l'académie des beaux-arts, on est dans la page. Maintenant, votre série.
eza bien te akoyoka na moninga boye ti achange na ye position sikoyo moto aza na bambongo nyonso alikele balobi nini nayebi te yanga mpe amoni te sambe nanga bongo nakoyebisa siko nini na bale nga mpe nazalaka na tante lokola na ye awa boye soki nauti awa naleki na priere nakoya asu mokolo nini natala so boza na thomson okalingela ngai soko osilisi bongo oyebisanga na ntinda ata kuranga te mapasi otambusinga boye pwani petite nanga natambusi ndenge nini lisusu nauti na ndako kuna osobimaki deja oye awa tala yebisaki oyo na bibino okeye na kozala place moko okamusinge soki na kozala place moko nabaki teke na ndako yoke na ndako bo makambo toza nango ya ndako fanda te nake na ndako mponi nasisi kaka repetition bolobi na ngai oza na posa na ngai sikoyo bilolo nde moyebisi oke naza awa bilolo moyebisinga ti koza awa eza pa moziki na ngai nayaka mingi awa moziki me toza na biso mpe famille yo na kamwe ko po fandi bisika boye ti nganda eza nganda te lero moko mpe fo kobimaka mpe ti ça va na ndenge na mabe te eza monganda moko ya manevre kaka bani na ye sikoyo mais eza kaka bato ya famille moto bayaka mais bisika eza bien eza calme azobongisa omoni te kuna ndenge atie bapayoti banini na boye nanga kofanda kuna po ekopesa nimo ya bien te sino nafanda nakuti mpe ye te boni toza biso bien nde makambo wana libala wana banda ebeba ti sikoyo bomo na force ti wapi yango yo na fai na ngai nasambelaka na kati nzambe opesa nga mokili eza ndenge bato bazala na kiko kitoko bazalaka na mayaka te mama loba nani so natali yo boye atwanga bena so azalaki na leki ya mobala alinga bala ndenge ate makambo ozala nasolo te namonaka te na eglise na biso wana mpenza ya leki namonaka te mina otalaka mabala kote bazobala yo mwana likambo nini surtout disero abalaki yo na vraimen te elonge te ngama ngabi bapriere boye mama toloba ta soki mpe tolobi mama paster afingaka nakotaka jeune nosa jeune ma paster ate ya 2 mois libala nango kani bonga baninga bazubala baninga bazwi ti mibala bapaster nani yango susu ma paster mambozalaka nango ti osekisanga nango asikonga bala paster camarade noko sotambolaka ensemble bongo ayebisi yo teke mobali azokoma paster nayebi nango mena saa nini mama moto aza na chance na ye ye lokola ozwi chez a paster bongo na saa nini nga na fai nanga naozela yanga ata mopagano akomonana ne kaka te mopagano te mopagano kati église bazali te bazangi bafrere ya kitoko baza wana te lokola kitoko bazomona bonga te so nazwi mopagano nango na libanda ya memi na église mabe mama te fungola nde miso nga nde nazofungola ti nga nazofungola yo mpenza mpo nayebi eloko ni ezoleka oyebi kati église eza bato nyonso te bato bazalaka bien tozala na kati église bamosusu bazozwa bachance ya baninga mpe me bazaka na kati église wana fo kokebaka kotambolaka na bato mosusu otambola boye omiyebi te me biso bamikolo nde toyebi eza mwa bariske me mamanga mpe nabona na bacamarade mingi te na bacamarade nango boye mireille na camarade nango boye karibu ka totambola na esili ti nga aza bacamarade te karibu kasi nde mwasi ya paster eza mwasi ya paster bolingani toa mama bato bandi bomwana ti tokoma mama mibimba boye kaka na ye towumeli vangi camarade na biso mpenza sambela bien nzambe alakiso camarade mokambo esinge babaki camarade na nga mpenza boyeboyeboye soki oyoki ndenge alobaka mpo na yo na mawa mpenza ya solo oyo okozanga ata mosu libala mpona maloba mosu baninga no balobaka nalobi nanga eloko te natilanga songisongi te napaster bonga nayeba ndenge nini ndenge libala nwana liboso ebebaki nayebaki ndenge nini ndenge oza kokota bahotel kokende bakasangulu bansele maluku yo moto ozosambela bozokende na frere wana nde frere wana soki aye kobala mwasi mosusu bongo biso toyebi yango ndeni aza moninga mabe mponga akanisitake mabe te antuka nzambe alimbisa ye alimbisa me mikolo ezoleka mpe ezoleka mapaster loba nanoke motema ngai na bosile motema ngai se bebi deja ngai azozwe macamarade masolo mpenza nzokenda nsima nanga tonganga yene mito azobebisa oyebike mwana ezaka pasi na bino bana oyebike nani frere lombe mpenza mwasi ya liboso mpenza oyo ayebisaki mpenza paster sonzo alingaka bala ezalaki yo bozoma te libala na bango ezogumela bongo gumela pwane sonzo motema nde ezalaki epai na yo me lokola
ya ke niko baby selo makambo sia yebisa yebongo lisolo ya frère wana bokabona ka wana ba beteli yango lisusu elombe elombe bete tete wana mwasi kana chiko kubala te ndio moni ndengi wana yika titi na ndenge koma na bango titi o elombe pasteur muninga fi chance do aze chance wana ezala ki yayi ndo makaribu sakana ngate ya sakana ngate na ebisi yake panza ngasa ngaza bisinga tonga kai tuba kama mtu akishita ninga za bongo sia ma yelisa atike boko swana kuna mwa pasteur asala ki mama za uzonga ba mapepe nza pa ko lo babongo te sona bongo le menzo nzoka elombe za ki fierté na ngale yezo akomina elombe projet ki ezali ngaso na benga ki oboy ko kipe yete nzamba lobaki to limbisa ye mais problème ezali wana ngabe na kati ya église wana batindeli nga lettre Zoumon, oui, bah frère, na biso bazana Londres wana, moko na bango atindi maloba lobi, il faut to suivre moi si na kati église. Ya wana baki na ye biso mais na benga ki opo omoni soki kaka. Omei ko mi pesa na karibu akopanda so sango wana liboso et que Londres baboyi. Et puis problème nene zali wana ifeti. Ibite problème muso zana munene. Yo mono pasité maman ko mono pasité le ro yebisinga boyo ko makamela ko bete suma sona ngate kuna ba partir alelo to kabwani ngana ye na ko lebise soute ba ko sablo ndengo na tensia ake panza ngaso ndiko mubala ngoni nyango aza mwana mabe karibu mwana mabe suka makambo na zoyo kapone lombe eza passe donc soki lombe afani na mwasi wana lombe akufa akope mubala bataloba na ete yo daza sala kala mende abongo liko lukela nga makambo ngana zo sepela na libala wana teke baba na elombe na ebite soki kokoki kozala na mwa mayele moko bino bosa bana mike me koloba na mutu te ndenge ozala na sina bombaki mwa quelque chose mpona yo te mambozala nango si mama po te ozolembisanga na kana na za boye soki nazobikisa nde yo te po soki bango bamiki kosala libala na elombe akozwa moyen kaka elombe basola na mobali no wana malamu ezala kaka boye esila kaka bongo komsa yozwa chance wana po motu oyo aza na Londres mama aza na mbongo esaye mpe dakishasa a asia ya awa asia pe la prière boy garçon moko bien pembe boy mulai munene boy amona nga pe déjà amona yo déjà le problème ezali wana tokata kaka likambo ya elombe na karibu tokata nazo sala ngona ndenge ya mabete mais na ndenge ya mama pasteur ya motema malamu nyonso wana nazo salisa ndipo nazo koleki na ngapenza tokata ndeni mama te omoni anyokoli ba fille mingi na kati église karibu anyokoli ba fille bato mingi babali te likolo na ye yaona ngape na solo bake malamu bango bazala te nelombe na ndenge ya mabe te po soki baza mpenza libala en tout cas makambo kozala po lela kozala siko mama pasteur tala ndenge na kobebisa église soki te mama makambo ya bamanga na bonga na sepeli po ye nde eza boso abala elombe nga na bongo tabebisi makambo nanga ebongo ye abala su pasteur te wamanga mpe na d'accord na libala mpe ezala te mama boye mama pasteur yo ndenge oboyisa bango bambaleti po eza mama pasteur ngambo ena loba bongo eza te sonzo azoboya apesi sonzo baexemple ebelebele azoboya yango so bakena ndenge na bino bana mike eske okokota mpe na je moko te po epanzana kaka ndenge ye papanzaki oyo mpona ndenge na okokota na likambo wana te wana azobanga mpo na eglize koya kopanzana siko makanisi ye mama makanisi ye lokola ye tokena ozomana neti bato wana baza wana en tout cas penza tala mwana nake te nazosola nano
Ton papa est là. Vous allez berger, c'est le moussala nayo. Ataba lobby, ataba fingi, ce n'est pas un problème. Je crois que tu m'as très bien compris. Tant on a proposé que comme on n'avait pas un représentant, il n'a pas hésité. Mais non, Elombe, c'est le garçon qu'il faut. Si cette théologie là, bonjour. 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 C'est vrai que mingi lokola osala théologie na yo biso osala théologie te. Vous qui chance kotanga ya mingi. C'est théologie na yo. Voilà, c'est ce qui nous réjouit tous. C'est l'honneur na biso. Et l'honneur ya église na biso, ya communauté na biso. Vraiment, pour pasteur de temps en temps, debaki bo tikangate, bo soutenir ngaka na ba conseil, na ba prière. Nous saluons makasi, c'est vrai. Volonté, courage, ce qui est intelligent, c'est ça, mais bon. Il a plu à Dieu à confier un mot.
On a mon pasteur me dire La TV. Mais ah, bon, on me cadeau na bombe la vie. C'est moi nanda. Et la bastika. Cadeau na bombe la vie, on se côté la nda ko kuti bo. Même la côté le kuti tout moi fan de. On se comprendre. Kama uza bo. Tu es bien ça moi kitoko. Hein? Moi kitoko. Papa na za pasteur. Na ningi to que le pas mususu. Non, on va donner ça sérieux. Le Seigneur de changer pendant comportement ou mis là qui s'appelle que Dieu faut le dire. Hein? Yebi. Si a yebi ok. Oh maman te. Moi là maman t'as on sait ma commission là. La salle commission que. Ni kambuye mo kwasi aluba, ayi bisa pe papa na bino. Papa na bino sikazo yo kasoni kwa expliquer yo kwa za papa. Ya wana lobi ngai ndena expliquer yo. Il faut que nous fassions des pembeni na ye ozo poser ba question mike. Ngalinga ba rola makasi bon tema. Mubale bonga mbala lingio atayi bongo yo tima deuxième. Mubala obomba ngona mutema lobilo to yo ko ki lobimisa ngoyo. Ozo ma caractère no soko to yo kanate. Est-ce que mona mbala na sama de? Hein? Ngamo la pasteur mba. Est-ce qu'il y a ta bongo di? Tabo kusabilamba. Kende kala ndenge usaki ata ndenge bongo sa bongo. Amona yonde. Hein? Les partis. A changé mon thème. Ça la nion sopo bobalan. Mais maman, yebi kinga na za likambo. Yebi bando sala ki mwana mukeza yiko dinga. Likambo wapi? E kaso yebi kinga na mbala. Ah mère. Kende nani wana kula bosovanda bana bovanda kina iti asobala yo. Kende nani bosola na owana. Boniko. Là le je t'aime. I love you. Oui, Nicolas n'a pas l'anglais. Il y a le vino qui a le bac anglais. Eh, pour moi, il a ma elle mi. Au bandit anglais, c'est quoi? Ceux qui sont en souka tout au soir. Sorry, maman. Encore avec un anglais la Didi. Yeah. Ça me dérange simba ta ko simba ko. Mon mbalo pende ya solo ke leka ka boya zo mo si mususu. Mon mo swana akoki na yete, madame mo zwali parti. Bon, moi, je me repose un peu. Je voudrais attendre le moment qui a promis un entretien. Oui. Ah, papa avait aussi reposé, ok? Non, mais tu vas bien rendre maman le vie. La sauce est les plats des jours. Il est ni pasteur. Non, ça va. Et mon là. Bonne vie dans la salle. Tu sais bien que dimanche, quand on s'embelle les pieds au bimi. Ah, pasteur, là, il y a quand on est. Donc, on a sommet la Bible. Et là, il faut que maman botte la Bible la pasteur Pablo à Londres. Pablo Ndongala. Pablo Ndongala, Pablo Moussou, Père Zana, mais maman Toumba. Oui, les deux. Dans les chandeliers. Les deux Pablo, Toubane, na bango. Côté à bon ministère, pratiquement la même période, Bazar son armée, tout le monde va m'assou en anga. Y'a son là. Ah ouais. Pablo Yamatumba, Pablo Ndongala, Bruno. Ah bon? Sele Massamba, Bijou, tout. Sele Massamba, Bijou. On va prier, période Moko. Tant on a théologie, on va poto. Merci, pareillement. Parce que, mais, vous, vous pouvez inviter là. C'est avec plaisir. Il y a tout. La prière, t'es. Nanda. Où va là? Nebika, qui est. Bien préparé, les mamans Zali, il y a pas de choses. Maman, Zoya. Maman Zoya. Suko, il me donne un bango là. Quand il y a une agence moi à Fongoli dans la ville, il y a Didi Full Business. Didi Lungala Londres. Oui, Full Business, oui. C'est l'une des agences. Nga mais asina zu koli moko batina ina Love Candle na Nadine tata on a dit na qui en fait. La Didi Full Business. Ouais, nazo qui c'est une agence qui est sérieuse. En tout cas après. Alors bah sorry.
Après Boda c'est cette agence. Après Kidfred, c'est cette agence. En tout cas, jusqu'à Nandé, on a colis, courrier à Londres, on a belé, on a tenir un cadeau. On a. Ah bien, comment tu vas à Paris? Non, on est bon. Attends, Denise, la catakine. Bon, il y a quand même dimanche, il va présenter Paris, costaud. Bobo, Yohana. Un beau garçon comme ça. Yohana, mignon. Balela, la mosquée. Bah, là, pour poser pour moi, la Denise, je crois. Oui, je vois. Nazaki n'a bien créé un banomé à tête. Je me rappelle. Un garçon gentil. Il était parce que il était. Mais maman, non, c'est maman tout seul. Merci. Maman a occupé papa te. Eh, yo qui pengat. Pengat. Parce que la Bible n'est pas là. Matthieu 7:7. Il faut la Bible bien, nous avons un pasteur. Demandez, on vous donnera. Il faut la Bible bien. Quand tu invites un gars. Non, bon, vous avez une invitation cordiale. De toute façon, ils sont dans l'église, le bureau porte déjà ouverte pour nous. Tu peux passer quand tu veux. Ma mère, c'est un problème. Question que apprécier. Tu sais quand tu apprécier costume naïe, tenue na lati, est-ce que ils ont essayé le coup mon ami sur bateau? Bon, les gars, la tika. Nati ma bé. Ngate mona juger yumoko. Conscience na yona. Gaoué. Pasteur. Oh mais, n'est pas demi pour ça. Non, il y a dimanche. Non, ça maman so me la ta Bible qui chasse ça. Non, il y a dimanche. Non, il y a dimanche. So na quel téléphone à ma jolie. Na bengi sous na Londres, na salon Shalom 2000 batine nga ba mesha sika na lati siko na une église. Na lo baté no yanga. Mucha ma bonza. Soko sala la faute ma bonza. Ngapi na uchadi? Soko usali musala mo ba futu yo. So neti caméra de mona mbala kabeli yo. Uche sudi. Makanisi oza na ngali ya yebi yango deja. Ngaza makanisi ni. Kusala yango te, oyo lingo sala wana kusala yango te. D'abord, oza mwasi ya pasteur, c'est pour une expérience ya vie. Ozo sala wana. Ce n'est pas normal. Toi pasteur, ozo pasi ya. Ukasema makanisi mabe ko la nini? Yebi yo bien. Oyo lingo sala ngana yebi yango te. Aye kotala. Kusala yango te. Kusala yango te. Faut raisonner.
petit okolanda ngati awa te mama po omoni naleki na priere kuna place ozalaki te ya mwana namona ye kaka ke ifo ozala awa na ye mpe mbangu kulanda ye mopona nini bakamaladi na yo wana oya magazin wana ko balubi baza kubenga yo ifo ukende na 17h ubenga bango oya nakoma kana priere te bongo nasoka de priere na tika pande baza kubenga yo na nini na ata bongo benga nakoma na priere yebiselinga kuna na priere bongo la na puti awa kuna nini nokwana lakisaki awa fa muziki nanga siko komiko landanga partout te mama po yo komi na priere kuna babino kena oya te po bango nyonso kutu baza kukoka kulobisanga mpenza te baza kutindika ngai kaka alobi ozali nanu na oza na nsima yango mpe na ye kolanda yo awa te po mama omoni ezali kaka lukula mama wana oyo azalaki na mwana na ye bango mibali baza kokende na nzela ya bilanga ale ntango bakomi na mpambwe na bifurcation ale ye mama na kongo na ye na sani na ye atelemisi mwana wana alubi yo mwana telemawa talaka mupanzi oyo talaka lisusu mupanzi oyo ngai nakukuta na bilanga wana na kuyiba manioko so kumoni kaka muntu aza kubima na mupanzi ale ubeti sifle mwana alubi mama nandimi nakubeta sifle malamu kanti bongo kuna utie nani histoire wana sozobetela nani ozobetela nga ozobusa na samo sa pasteur toyoka nsinga na kimishene wana yakufandao nga kimishene te nazokende priere na bibongo te me o lisese wana ozobetela nga mpona nini ezali kaka na melile kinini maladi ezosalanga mikolo wana meli kinini fo nalia na biloko yango mpe nasilisi yango te nazoliaka parti moko akwanga ngai mpe mame nalubi na atikanga makei na linga biloko ya ndenge wana te longa wana oyiko ndispose ngai nalubi mpe mabe te me nayibisi yo nde kasi kende lola te yo mtokende lola ma ata okende mponga natikala mama nga nakei na ngai mama bongo sikoyo naluba nini nga moko na kobenga bango na telefone okukende bongo nameka koyoka kuna na priere ke ote nakutanaki na mapaster okozwanga mabe donc ntango oza kodia bango bayebi te okoza kodia so namelikisi mpo nasenga permission mpa na bango nayebaki te mama akende nakuyebisa bango na 17h nabi nga moko nakobenga bango na telefone boniko bon naleki na priere nayebisa bango ayembanjwei kya dituna kyau ogodomo odomo ayokangoma atekakana iwabalonga kabazolelenge wakwe ayembanjwei kya dituna kyau nani kuna nani sila mke papa boni sangoni nana za kuluba zila mke yuza kukota ndengene bino ba mususu vraiment donc poeza na kwa pasite ile ale sikufuku kukota ndengo dingi mbale boso boni mutu ko yamba ndete bamba bulu kusonza na swani si yote me na lubi na yonde ndengo yokutiliwana bakuti na kabongo te ngana za kusala musala yoza dinani d'abord nanda boy bon li pati ali na besoin li pati ikanzi ngambe na tuni yo mutuna ko yo nani ngai nazali mo nani mobile na ye to vele bana bomona te siko to koli e ale otala ye bomwana obadi na yena bomwana donc itangu yena ngabuta mite yo udinga ki edesi Pregele te ba jeune ngala ngala classe ta plege ba cours na poto na sisco na zongi ya ale otala ye Wanda. Kanzu umile uyaka disuso wate? Papa, kura. Rasi yangu kana kutangira wapi? Nasanga bena na France. Na France ya? Baya ba mindele? Kura munga ngezoka mbule bele, usa ba 7 8 ans. So so bandere bosa ba 10 ans. Ngezoka mbule bele. Koyo kuna place uzalaki ale umoni dikamuso kusaleza dite uyena yo awe. Tena ipo na servir mboka. Te naza kuluba awa na ndako yo nde pona kubala dipati Naza moi sina to sola ile ta vana voyager sola na ito kana bien. Ta Timothée pa na ye premier za na mote. Ala papa. Nkelele kaba kuntekela nga munkutuko. Elingi kulobe nkelele bateka kayena zakite.
ndenge obali papa mwana wana nakoma kumona ye na bantu mosusu yo nga nasadeli ntango oza kuya naza kukamwa nga nayibi yo te oza koloba mpe nakulase nyonso mobali na nga papa lisusu osala na besoin nakotenga na besoin namona neli pati asi azali nakuyebisa ye kameme so nazali bengela ye tosolo na ye kati nga nde naza koloba na yo yo mpe ndenge uyedi awa ata uyeyeba te dipati wana koma na muntu mosusu mwana kendo mpila ye na kitoko alakende kudinga kaka vala ata kutuku te donc kuna place outi ali omoni muntu mosusu te kaka awa naza na besoin namona ye un point trait tala badiscours papa nasala yoki yango sili me yo uzadi ndeko na nga dipati wana asana mobadi na ye ayaka kusulula na ye mukoloni kanti ezali tengenenge nga nalobi na yo aletangu ya kuyawo banedaji lisusu kuloba merci pour l'information wana bikula na ye bisi yo boye sokomoni kula ezali te telema na yo kende na yo makambo esili nango papa merci pour l'information pesinga mena na besoin namona ye aye tokuta tosolola o bantu amokili babingaka bayebisa bango likambo te zilanga nabengila yo yesu kazali dipati yo obenga kwani aza kuluka yo oyo impoli mbeka tikene nengalingi kufenga nga yamuna kanga penza lukula kindende na ye obenga nani mamutu naza kubenga yo chéri bun bali besomona ozemanga fred maboy ozomanga revene ao nini yo osola le wangu masolo ozokanga musika na chambre ozobeta masolo ozosola nde na ye oyebiseni ayebisoni oyebiseni mutu auti voyage naomona oyebiseni ndenge tuvandaka awa ndenge tozalaka depuis biso tozali bantu ya yebi mumona ye tokomona famille sonzo aza très intéressant abisanaki bokomo kosambela mingi famille ekoma bien biso moye tokosambela moye te awa fandako okoma kosambela pima libanda nazwi poste na église naokamba bana mike kuna na église na ekodime c'est bon ekodime eko le dimanche c'est bon chéri nini ko boni yo nautosakala mingi te nasasiko stage na médecin stagiaire comme docteur nana bali nasala stage so baconfirme nga siko na bangi maintenant sûr parce que omoni batiranga académique peut passer bien très bien aujourd'hui oui mais pourquoi bon dans ça stage il peut pas mba aussi c'est quoi mboka nina parce que là il y a na tangue la France on école de médecine j'étais à kuna ba soko salaire au tabe mba 10 ans vous aurez fait gars mais oui il y a ma cache contrairement ba faculté sur ba droit ba économie tout ça beaucoup alors ndeni bien obalaki kuna non soba ya mosa mundele mikanda ngalo to mona ngeso si okuru na servir ne mboka eladio wana yo mtu kanyamo papa za kuyuka information bima ibanda papa lubaki soki ladio wana za kubeta na yebisa yoke ayuka ka information ata ya kula mama durene ngeska mama mkolo tout ça teto aza mal élevé non faut comprendre na eza ndenge na ye sikoyo ndio yo tana ngina tinini bon mloto mona ngeso asi bakuru na servir mboka na intention bala mocha il ne peut servir mboka bon te tabe kutana yo to sola pe bon na iba soki na kosali pour la vie nanga pour yo mais sinon objectif na yani que na bala yo na prendre le mariage pour y rêve nanga na foka na bala yo nga na moni on peut place moto sur l'intimité on anda ko moi kaka mukebu en tout cas ala ndako eza bien te ozomona na bakanda bakabiso osalaka wana yo moko yebi pendant la table tout le place moto sur l'intimité on prend un verre et puis bon solo tout les choses sautent hein chérie tozokende tokende yo mtu vena kina ba ko kwa bien pona yo moko pona ngapenda ukuthi kwena ko découvrir kwa mala yo oyo mulu ko sepela ba pona tokende na Trocadéro wana na kwa lopori wana et pas mi José Mabila ça va bien Trocadéro c'est la satellite maman satellite na kwa lopa ou ok bon allons-y tege la langa
c'est ça? Ah. Bon, alors, ça fait pas longtemps. Ngala préparer maman ekodi pour la baya miki. Mama nalamba. Natakuluba soki nalamba mama. Eloko na yakodia. Ah. Papa vraiment nakobi kulamba bisusu natika. Mama lubaki awasoki azali te nalamba kanuki. Makambo eteli uti kolanda te. Pas possible pas tu ne fais rien quand le makambo pas. Je suis ici là-bas. Awa na china sala kina mama. Nani wana Jesus kota. Ah, oh, alléluia Leyan. Amen. Ah, vanda. Dia Irena. Na kudiate. C'est rien à ça. Ah, Zadia, ça c'est la ngama ilo kumbuya. Frère. Oh, c'est rien. Amen. Amen. Bon isot. Bien. Bon fufu chimke windeni. Umuntu tuzana mupai. Chile yema ya fufu. Alléluia. Amen. Ngana bandina no. Yo jila na. Mezate. Boni kona. Akomaki ya? Okumaki kuna? Ah, tozali na doyen. Tokomi tosololi nga na mpe masumu. Na tie na place na ye. Nzobo wa. Ndenge na bandisi ye. Ah. Na tie na place na ye na yebisi na bi yo oza doyen. Oza déjà oza na carrière lisusu te. Okodirige paroisse ndenge nini. Na yebisi ye ma na coupe doyen afandi na pembeni. Alinga sala intervention benga bi te. Mais doyen wana donc abengaki na doyen wana tellement toza bakongo asaniti akamufle biso ngana yebike iloko ni vie masuma sana nalobi na ye na pompeti na siliki na kosilika na tili na ngana pa na desidale na bimi ndenge na yebisi ye lokola si arate nga déjà côté ba jeune esili Bon mal wana elombe ole rekonato. naleki te kote na bona ntango na longwe kuna epa ayevi masumu nazobima na kalite soko na ke kuna nanga bine natikaki na ndako eloko ezalaki te bon natalaki kanaki badifficulté na ndako yango moni nazongaki mbangu nakendaki na ndako mais ezokontinue kaka nalobeli ye Elena tatu akosala na ngai naza kudia mai ezali te ambestil ulinga beta yo sikoyo uliutaka na ngai ulinga na ngai nzoba na yo yakao nyama uliutaka na ngai nga naza kudia kuyanga mai ya kumelete che ulinga benga na yo sala na benga na yo che petit kene nanu malamu ha uzungila ngashi mais kasi siko ndenge nini toyoka ndenge nazokende boye omoni ntango mosusu kopesa contre ta na ke paroisse mpona na retour na nga na kozonga uzunga boye uza na enveloppe mobimba mais naosala makasi naleka kote ya elombe natala susu soki ndenge nini tala ye te problème eza te ser te nakoma na liboso paroisse mpo naza na retard soko oleki omoni elombe ntango akotambola zwa makolo na ye yilanga yango zwa makolo na ye yilanga yango naza nango mposa mpo alungwa kaka na mokili yo nza koyoka te ulinga bete yo sikoyo koma nalanga te nakukanga te nga naza kulia maya kumelezaka mfupetaka ninga na mungumu nguya na ngumu mokolo nini nsoba ya mwasi ya mpamba ulinga bete yo na ndako famille naza kulia na mbongo na ngai banduku na yo baza kulia na mbongo na ngai koma isa umoni fuku yambaka papaya très bien nakati ya ndako mbote mama nazalaki kudia voilà comment naza kopesa ye conseil Irena yaga ulungu lubasanyo lukope amen mama yukutana bisilira naza kopesa ye toli na libina yomoni fukusola na bantu nyoso a quartier kulika tuza kankanda na bantu a quartier ikusala malamu te mama
Mama, sango nini uyebikisi lela? Na sango te papa to bondela nanu. Papa tokumisi yo Nzambe. O tokomela ezali azar te papa. Napesi lisolo na biso nga na papa Chikudi. Ebandeli mpe suka na mona maboko na yo. Ozwa lokumu ozali Nzambe, merci Seigneur Jésus. Amen. Ina lebi lelo nalenga nanu kuna epai ya papa nakutaki kozwa babilamba na biso oyo epai bacommerçante bablouse nde nakutaki kozwa yango nalekaki ngaki te lokola naleki ya boye bakoyokaki mama paster alekaki napesa bango bote boni papa paster aza malamu aza malamu eko na ye afandi na ye omoni mama kokamwa te mpo ire nayibi kolwamba yango wana mama ndenge oyibu eza isengo mingi ngai mpenza naza kosepela te muntu lokola masumu wana aza na eloko te muntu lokola elombe mwana ya mpamba nayibi ye bien mwana wana nayibi tata nayibi fami na ye mobimba baza na eloko te fami ya mpashi ngai naza na mbongo na ngai naza na bajama na ngai naza womu d'affaire naza kopropose nasomba eglize na cimetière ya chinsoka si tunegocie napesaki avance po tutya dingumba kuna awa dingumba eza moke nutyanga paster ata papa alwembi nga muntu nakusuporte nakoni naza capable ya kusumbela ye jikopater transport aérien atambulaka dikolo mama usepeli te nga nanzala mokambi ya dingumba papa makambo nyonso bazobongisa kuna te nanga mama nasala boni mama irene ofandika kuna yangi nakele nazoleka na ngai te mama lokola okipe te maloba nayoki kasi te papa bongo naloba nini nga naza mwasi lokola nazoleka nanga papa likambo te mama me zwa ata oyo enveloppe eza na 350,000 francs congolais bongo nga nakoya nazoleka odilo preparaki yango te bo natyaka tout le temps soko bapaya bayi naza kopesa sokaka yo ondimi ngai nakuma paster nakopesa yo 100 kara ferme eza kuyuka yo eza wana na chambre bon mama irene naketa okutana na paroisse te mama wibisobe papa paster yo peke lobana papa paster na omemela epe enveloppe il y a 500,000 francs congolais. nezobimisa bakiti oyo mbotema mbote naluka karibu aza na ndako azobongisaka nini papa bonjour naokokota karibu kasi karibu bazoluka yo nazalaki kuku kuna nakolamba bino fufu bonjour fanda ngai oyebi elombe ya fiancé nanga ozoba peta monoko kilo te elombe aza fiancé na yo elombe biso koyo tekabota nayebi te nayoki onka epa na yo ayebi soki tekabota nayebi soko soko donc nde ozokumisaki fiancé wana atiki elombe aza mobali na ngai ngai elombe tobosi na ye mwana kokasa te ke oyo ndi moto oya kokaba libala ya biso donc soki elonga mona ezolobi eloko tetala mwana obie soki elombe azo donc ozoleka sino ere apamba soki ozolandaka elombe donc te yango ya koluka mobali na yo mosusu oyoki tanti nayebi kokie biso doki tike elombe aza mobali na nga kokasa te ke oyo elombe okobala tio na ndako eloko moko tosala no mosala mpunda bayebi nake dimanche kozala église ko na biso na yo nanga dimanche tokozala église biso nyonso toke kokutana kuna epa paster nayebi kokie biso otika tika luka mobali no mosusu c'est la âge nayeba koyebi biso ndenge wana c'est la âge mpo soki kokontinue kaka donc kokala te mpona mokie oyo nakobanga nango mpona monene wana te nayebi koyebi biso nde tika pemito karibu nini kuna mama yaka nao te mama nini pasi mama yo moto okotelaka ye
soinga no bina loba yo mto kote la ki mama oyoki bakotela kana bakotela basali ebila bambulo mama nga na fandi na nga so na lukaki ata mutu na nga ndeta mosusu naza boye te mama nakosanga ndenge wana mpona nini nakosanga mpona nini nani wana kotelaka yo nani wana lobelanga na nini mama nini mwana nazuya nazuya nakeluka na elombe kasi mwana mwasi ayeba bota na elombe te omoni mwana nde akoka na elombe te yo mpe ozalaka na retard oyeba makaponi omoni mwana nde akoka na elombe te omoni ye te nga namonaki wapi eske nga nazalaki nabatala ye oyo bakoti na mwana mwasi wana omoni te bongo siko esali nazoya kasi nakeluka na elombe oza na lipapa boye ozokende wapi kitisa motema mama natikisa na pa mami nde apesa yenga lipapa oke kosala nini yoka mama likambo eza likambo nga naza mama na yo likambo ezali likambo soki ye aye ovanda likambo na motema te so na ebimi te na okwa te ovidi na koobela nde na omoi nde motoke bandi obima ngai te nde na bandi otoka fanda kasi mama nazoya mama na osa eloko te na oloba ne kaka nabi nazoya fanda kasi soki babingi yo nzita ondimi mbangu minga na kala te na kokenda luba te yaka na ndako tosolola yaka tosolola ikumi ya ndako
ikumi ya ndako ilungwe ya libanda makambo nyonso ya famille il faut tosola ngo kaka bato nyonso bayoka ke makambo oyo nde ezoleka na famille wana kota na ndako tosola ntango nga nazalaki koluba na yo awa bomonaki mabite bozalaki komona liluba na biso soki ilubami yango nde esalaka bomonaki mabite ikumi ya ndako jwa kiti vwanda wana kamata kiti vwanda tosolola na lubana tala sali te meme bulunguli te nayibi te oyo soki mokulu abungwani mwana moke sapato oyo soki tozalaka na mwana awa nayibi te ikumi awa ndenge nini nalobaki na bino bokanisaki masekiti miracle bandi nzondo onction receve yiyi te bukubanda kurecevoir kaka bebu wana nde bilobaloba wana eza mabe nazaka meme yaya na yo eza bilobaloba te mpe na nga naza kotosa nafingi yo te naza koluba naza kosembula po totikali biso mibali na famille soki oyo utengami bakoseka ngati kasi loba na ngai nga nazoloba tokota na ndako tosolola eza makambo ebota bubumbaki yango nauki yango bubumbi nauki ilombe na bino soki ilombe nayebi te ilombe na famille ya bato biso basoda tozalaka na ilombe liboso na biso ilombe soki ilombe abala abota bozalaki kobumbabumba buzwa général bolingi te paster ilombe bosika oyo esuki wapi ilungwa ilombe ekomi pete te mayele esili ngai général nabumbilaki mwana ye wana asi abali azwi mwasi na ye mosusu sika wabo tusambwe bokosala lisusu nini mwana bani kobelabela kaka kobela mpenza bakendeki na mirei na hôpital fièvre mpenza mwa ete alali malamu te abeli nanu te abeli nanu te boni na nini boni na nini na yo tuna paster bukutunanga mpona nini babi tension pete mati makasi bapekisi mpe makelele na ndako mpe mingi wana bukosi nde baza kokima nde ngai nani apekisi makelele docteur wapi foto bukangamaki na docteur aza koluma na yo soki okumi na ndako makelele ezala te wapi yango ndakataka tika oyo ezali moto akufa kaka boye makambo ngai eloko eza kopesa nga kanda mbongo wana général ngai na rate général mpo na ilombe tata mokolo wana olingaka abala moto aza soki na 60 abala mwana na ngai aza na 17 yo omoni yango bien omona mbongo bana no mpona nini ozokopesa bango na général te ngai namoni me bakula sherben aza nanu mokende akende kobaseli na général bongo oyo nde omoni nde asi ako mokolo obase na général tika mwana azakaka bien teko maladi nini abe yo yaka yo soku nani banda lelo omoni lungi na ngai lukuna napesaka bino tori nasalaka mabe nakomi nokundo nakota mosala soda mpo na bino te oyo bokosala bosali nasukuli maboko lukula pirate asukula maboko toyokani olobaka na bana ndenge wana te tozaka biso mibale okokoloba na bana ndenge wana te likambo nyonso bareparaka yango ata baboti mwana soki elombe aboti mwana wana noko na yo akoki elombe ye azalaka moke boye bongo sikoyo moke wana akomi nango aza na ayibi aluba yango ye moko ekokoma lisusu nga ça va merci Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Alléluia. Bandeko, bandeko, la foi. Thème na biso lelo ezalaki elateli. Ndenge nini tokokolata. Nzoto ya mwana nzambe kokozala nzoto ya libanda te. ezali nzoto moko sacré donc ikufo kobomba yango kolata bilamba oyo esengeli kolata moninga asepela mais kolata oyo ekoki koprovoke moninga te. Amen, c'est la parole. ezala mwana moke ezala mama ezala nkolo ezala vieillard kolata ifo elakisa
esamake ezali mwana ya nzambe mwana ya makila ya yesu haleluya mandeko haleluya yango wana nalobi bana nzambe elate ya mwana nzambe ekoki koprovoke moninga na lisumu te emema moninga na lisumu te eleki tolobili mingi makasi awa elateli comportement na biso ifo ezala na motema yesu azali na motema alakisa yango na miso ya bato na ezaleli na yo na comportement na yo na habitude na yo na efandeli na yo tout ça moko te azakani na yo moko te akokani 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 na yo tokende na boboto oyo aza na mato ya koyoka oyo na motema kotimba merci maboko mpona nkolo
déranger na nzela mwana kasi mais yambula nini papa po bato nyonso bayoka te bokende koyokana kaka na bokende koyokana bino mibale te kosila nano ma pasteur nous elka mosusu papa non sa mère moi nga nayebi ete nayebi ete kasi buta mwana na bule papa kosamboka na biso nazokodelo na bokende boyoka na kata Banke. Bora yo ni go katena kai. Moninga te soki azwi likambo